Yindi en matière ekoti, comme je vous ai toujours dit, bandeko nangai, 2 jours après concert, ya Yemoko Igwe, le roi de la forêt, Werason Yangyama. Je m'excuse, Oya Beta qui, na festival, euh, plutôt na forest national, là, si je me trompe. Et Oya Beta Maki na Belgique. Alors, juste 3 jours après, toyo ko sala mo analyse parce que tobando zela ba réaction à bateau. Kaka ndenge zalaka. Ah, si je ne me trompe, ezali lobby peut-être lobby ou avant lobby. Déjà, to sala qui analyse après concert ya Héritier Watanabe. Sinko ya lelo toye na analyse après concert ya Yemoko Igwe, roi ya ba wenge nyonso. Roi ya ba wenge musique nyonso. Aucho betaki mama na gayar ya concert. Na forest national. Ils na Belgique. Donc, Héritier abetaki le 3 juillet, après le 4 juillet. Yemoko Yangyama ayeko beta akangi date wana na système moko kitoko, mais ba vidéo ezoleka na ba internet pas possible. Média et peli moto concernant concerne yo abetaki bino moko bozo mona. Moi je l'ai toujours dit, c'est tant ici exactement moko boye o koki ko betela moto masolo te wa ebité oza monde internet vitesse eza ebele, mutu to aza na chombo, mutu to aza en ligne, aza connecté, azomona elo nyonso ndenge ezoleka. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois Balandi na biso ya kala, bienvenue à biso oyo Yasika ya chaîne na biso INSNM officiel. Tozo souhaité bino kaka, bienvenue surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Likez, commentez, partagez, cela nous fera énormément plaisir. De la même façon, j'aimerais aussi qu'on répète ngana lingaka kopé saka bana info nyonso et puis to bandi analyse na biso. Si c'est toute la première fois tout comme bana na liboso ya kolanda chaîne na biso INSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanakapete. Cliquez dans la notification, comme je l'ai toujours dit, malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que INSNM officiel a kobando publier ba vidéo ya sika, boza la notifier. Alors, to continuer na dossier na biso si affaire concert ya Yemoko Igwe de la forêt ya Ngiama. Ba vidéo moko boye ezo circuler sur le média, je ne sais pas si botala ki yango, Nathalie yango déjà ils avaient plus de 5. Ezala bande komo boye o balukaka échec. Bando filmer ba vidéo na ebandeli. Tant oyo bandu bafongoli porte kaka ya salle oyo ebetama ezali forest national. Tant oyo bafongola ki kaka porte ya salle wana batu oyo balukaka chèque ya boninga babando sala mamo ba vidéo en direct ya concert ya Igwe de la forêt piaka vide pas possible. Alors, il se répéta qu'ils allaient déjà plus de 3. Quand je vous ai toujours dit, les Kambabongo biso toya kaka koti analyse. Toki koti anko les Kango pambate. Donc il faut tout chaka analyse. En tout cas, personnellement, je suis choqué de si vraiment comment on a réaction à bandeko na biso. Baninga na biso kokoma tina niveau ya ko réagir bongo. Pourquoi? Oh, eleki ata jalousie, oh eleki ata motema mabe comme esko kindoki. Héritier autiaki kobeta concert na ye. En tout cas bandeko balandi kaka défaut moko boye o bilamba ebando lata ebando fanda e bien te. Bamonaki mama na plein. Fait ye père na ye. Père na ye spirituel, icône na ye. Yemoko Igwe de la forêt abeti pe concert full biso tout soto moni na biso na biso. Mais ba yego yebisa biso ndenge ezalaki vide. Bandeko na ngai, avant na continuer, moi je vous ai toujours dit, ceux qui ozala na choix na yo oza na yo wana nonga na lingaka musique ya mutu kingani te. Alors pourquoi kotiende na concert? Obimi c'est pe mongo na yo futi. Ticket na peut-être au fan d'Arata na Belgique, qui est au fan peut-être na France, au fan peut-être na Suisse, aux train inde au côté Belgique. Et puis aux
bongo sombi mpe tike mpona nini nyonso wana osimba kaka video temps oyo bafongoli baporte mpo osali le tout okoma moto parmi ba 50 premier nyonso wana ozoluka kaka échec ya moninga okoevolua biso bakongole tokoevolua nde nini na vie soki biso tolingaka baéchec ya baninga ata bino moo bandeko na ngai je suis tellement desi komona baresute ya baninga ezosala bamosusu pasi na motema bandeko na ngai si oza na motema wana ya ko pesaka tout comme ya koreconnaîtraka baeffort ya baninga te bandeko na ngai mpo na vie na yo pour que oresiki kozala pasi soit cette personne oyo soki omoni baeffort ya moninga omoni moninga abundi asali mwa elo mo boye ata eza ya gaillard te ata eza ya malunga te me mokie kaka beta maboko te pas obligé obeta maboko me aleka ata pamba koloba elo te ke oloba ju n'importe quoi parce que biso nyonso tomonaki nde concert wana ezali 100%. Bercy l'animateur international animaki concert wana bato babinaki ya kosakana te donc chaleur mulunge moko ezalaki na style wana moya ezalaki te moi je na bando kanisa peut-être que ndenge vibe ezalaki ekoepa ya héritier bato bakolemba parce que ezala bato oyo basalaki basili ya héritier parce que héritier ezalaki le 3 ya père na ye spirituel le 4 donc tosili na Paris tozwi train stongo soir toza na Bercy na Belgique vous imaginez donc nga na bando kanisa peut-être bato bakozala ya kolemba bakolobaka topema na biso totika bato ya Belgique mpe bapesa force nos congolais nos compatriotes bakie kuna sale foule oui malgré salaki ba sold out te tomonaki bafiche ya ba sold out te mais basala ezalaki foule parce que ezala bamosusu oyo bazalaka sur place peut-être azalaki azwaki temps te ya kosomba batike peut-être azalaki busy na mosala peut-être ayaki na retard il fallait afinaliser nano balikama bavisa abima alobaka ake na kosomba ata sur place batekaka babiye mosusu sur place oyo boyeba te boyeba lelo akomi kaka sur place wana ya moko mutu mosusu nga na baye na okota te biye yango na oteka ale azwi akoti nango ça c'est fait bandeko na ngai ça les ezalaki full propre concert elekaki très bien mais bato bandeko na biso ya mitema mabe tellement bazangaka te je ne sais pas ce que vous êtes en train de chercher depuis bandela ya année oyo bino mo bomona ata na bapoto wana bamboka ya mindele bakolo poto bao babotami na poto bakoli na poto babeta miziki na poto bavalide bango na poto batie baconcert combien ya bato ya poto bato bakote wana ya mindele batie baconcert na bamboka na bango biso bakongole ani oyo nde tos'impose makasi soki bozomona te bocheke bomona tos'impose makasi ane oyo na poto lelo oyo et puis baconcert esili te fali abandaki héritier yeyo azwi après héritier yanyama azwi après yanyama le 12 awa toza na Igwe de la Forêt kaka na Belgique na Roi Baudouin après Igwe de la Forêt tokie Inos en octobre après Inos fali lisusu donc Bartis na biso bolongo na biso moi je vous avais déjà prévenu depuis le bandeli année que année au Bartis na biso nazo pressentir ba oyo ba ndimanga te bo kendo checker ba vidéo ya bandeli le 1er de janvier boko pesa nga raison na ba bandeli wana moi je vous avais déjà dit que yinda nous voilà les lots au monde nous voilà les lots au monde ba réaction tozomona baloba nini ba résultat voilà baza bato mo boya opesa ba force ko encourager bango surtout bino mo boyebi situation mboka na biso mikolo visa kaka ya pambe komi problème mais muto osala ba effort batie date azwi orchestre mobimba ba visa ebimi aki babeti concert yo bamusu bomona nde baotia baconcert et puis une semaine avant baannule naobwaka jeton te naoseka motu te mais ce sont des choses oyo ezolieka tomona na misu
Alors, pour la bao beta, to bete la bango maloko baboko. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. Vaut mieux les kaki au loba, qui a critiqué. Atteins zala qui vide, at least au banglais balobaka, abeti. Histoire ekomami. Non, tel jour, telle date, telle heure, mutukinga na beta qui cancer. Ekomami. Na salwana, na carnet na bango, bakoma bato, babeta, ba showcase, ba cancer, na salwana, batie pe comme de la forêt. Bino mo boyebi bayebi de la forêt baza ba légende de la musique na mboka na biso. Bato bakanga ki depuis ba 2000 ans kuna ti lelo baza kaka bazo imposer la game. Atie concert abeti full. Eza génération na été so etongi to landa bien. Donc ceux qui abeti ata concert ezai full te. Eza moto a félicité. Bino mo boyebi le succès ça va ça vient. Lelo oyo so etongi to ba la réalité. Fait oyo rason na plus de succès comme avant. Oyo rason ya kala oyo wa yanga machaka na bandozo a trophée. C'est bon mona kaya zo ka liso ba trophée. Mais atie date boye, date ba anile yango te jusqu'à ce que ebetami. Et puis biso ba congolais. Et puis ezata bato ya mboka mosusu te ka biso mo ba congolais tolingi to ya awa to tia polémique. Era opesa l'artiste faut ba force, ba encouragement, ba félicitations avec tes séries ma biso tolingi to tia polémique. À un moment donné moi je ne sais pas. Ngape na congolais mais ba congolais na biso mosusu. C'est éviter ce raisonnement nini. Moi, je sais, il y a une chose que je sais avec mon pays. Et bien là, les Congolais vont louer matière. Et bien là, les Congolais na biso baza wana misala ba ba lukate ba lira internet. Aluki matière ezate a créer kalika momo boy. Ba mususu, ba vidéo mususu na mona talaki. Azali ata na concert te. Akopiaki ka vidéo soki ya mutu mo boy akotaki na ebandeli alobi ka maloba mo boy ke no voilà ande bafongoli baporte ye pa zwi ka video wana akomi ka wana mpiaka nyonso wana kaka ye mpe azwa bavu bandeko na nga eza na moyen ya kozwa bavu sur internet ata na likambo ya solo eza kaka na likambo oyo ya lokuta teke ndo ozwa bavu ata so oloba likambo ya solo ozwa bavu totika lokuta totia mitema mabe ya kindoki à un moment donné, tu vas apprécier l'artiste. En tout cas, je ne sais pas de votre côté. Moi, personnellement, 10 sur 10, comme j'avais donné à Héritier Watanabe. Jusqu'à maintenant, depuis Fali Abanda qui concerne 10, Héritier 10, Rangama 10. Et j'essaie que Balobandeni. Et aussi là, des bandes parce que belé ba peine ba cancer. Ou ils en cours. Ils ont ya. Ya nani. Ya moko nani. Mopa le roi de la forêt a betinante bobo sanate azana stade azobet ils a salté ou ya ba 10 000 places ils a plus de 50 000 places au roi Bordeaux one. So imaginez-vous donc tout peut ça bango force to longola babilo wana bilo balo ba wana ba matière moboé salata matière na vie na c'est tu obligé ka lo balukuta na ba artiste na biso botika ba artiste na biso ba fanda ba osaba misana bango très bien. So oza na vie mo boye loba yeba mwa likambo loba namoni ata chroniqueur na biso de game pro asalaki réaction asalaki vidéo na réaction ya bandeko na biso bao baosala ba vidéo mpona yangiama e pas azali sur place wana ye pa regretaki makasi komona bandeko na biso ya mabe ya mite ya mabe ya bacongolais baoseka ke non voilà yangiama abedainéa. S'il vous plaît, comme j'étais en train de le dire, tout ce qui a mis ma bé, s'il vous plaît, à un moment donné, soyons reconnaissants. Tu reconnaîtras qu'il y a effort à baninga, il y a yo pe o salak, o zata artiste te, na biloko, na business na yo salaka, na musala na yo salaka, ata sur salaka te, na biloko a bien o salaka, komona bato bakoya na ba, na ba momo ko boeza positif, ba encouragement moko boye. Nzambe pe akopambola yo na munoko na yo ezala kaka kotia baninga na seno mutu wana boye na boye à un moment donné quand même il faut tout changer tokomi na 2026 bientôt la esusi la comportement kaka moko soki bozala makasi mpenza na bacomportement bosala yango na baartiste mosusu ya bamboka mosusu tomona soki bokoka. C'est pas bien, c'est pas bien. Moi, je vous ai toujours dit cela, que ils a bien été.
baza ba artiste na biso soki biso mo ba congolais tokoka te kopesa bango force moto opesa bango aza te, s'il vous plaît toyeba ko encourageaka ba artiste na biso quel que soit bao babetaka ba miziki ya mokili bao babeta miziki ya nzambe to encourage bango. C'est vraiment important, la musique fait partie de la vie. Musique o bomonaka bao baza matoya koyoka miziki bayebi ezala bato mosusu miziki ezwaka ye azalaki mwa na eta moko boye démoraliser miziki motive ye miziki ezwi ye mwa na eta moko boye amati quelque part mo bino mo boyebi bao ba matoya miziki hein s'il vous plaît. En tout cas je ne sais pas ceux qui na sali analyse mabe boza libre ya kotia ba commentaire na bino ya kotia ba avis na bino bino bo pe boloba nanu mpona ba momo boya ba négativité ya ba ndeko oyo ba oloba mpona miziki na biso. De la même façon bolobela pe concert ndenge elekaki nalingi nayoka bino parce que mutu na mutu aza na ba avis na ye ngai nakoki naza na lobi awa non en tout cas concert elekaki impeccable peut-être bino pe boza mwana ba bilomo boye boye markaki ke non oyo ezalaki bien te boloba yango toyoka bino pe nga mo personnellement en tout cas je ne mange pas le mot na oloba vérité komona carrière ya Wilson succès na ye tant oyo abandaki tant oyo ya vibraki succès mataki na tant oyo azali na concert oyo ochobeta et puis na mboka na biso te soki ezali ata na Congo tolingaki to comprendre non wana mabele na ye. Oui Belgique eza mabele ya bakoko na ye mais bino mo boyebi bona eza ba mboka mindele mindele oui baza bato moko boye bapesaka force mais il faut yeba bapesa force na ndenge nini il faut ozala moto mo boye ata succès si esili mais oza moto mo boye amarkaki histoire lokola awilo longomba bouti omona derema Rema ezala ata derema ke kala te lobi Rema abetaki concert a invité na podium donc baza ba artiste na biso oyo baolongola biso mpenza soni omoni ka boye non voilà azo représenter Congo bino mo boyebi ba nani batala ya bana wana barema bino mo boyebi ba succès na bango mais aye ko komatisa wilo longoma na podium donc il faut yeba ke même soki biso ba congolais toza na temps wana kopesa bango force te ba mususu bapesaka bango ba force. Voilà bandeko na nga tokomi na suka partage na biso comme je l'ai toujours dit. Merci encore une fois pour na kolanda biso pour na kozwa temps na bino en tout cas to apprécier permettez-moi de vous dire bye et surtout à la prochaine.